Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Yo ou banda vous vous mbongo sans permission d'engager. Pierrot, je sais pas. Qu'est-ce qui t'est passé? Ni me donner. N'a pas compris. Lorsque tu dis que depuis quand on a soit mbongo et une absence na yo, mbongo na yo, bien mbongo na. Qu'est-ce que tu racontes là? Pierrot, tu me prends pourquoi? Non, non, tu n'as pas que ça va dire. Je te prends pourquoi? C'est pas là pour rire. C'est pas là pour rire. Mais qu'est-ce que tu fais rire? Pourquoi? Mais ce que tu dis là, on comprendre Yangote. N'apprendre comme une chose, je ne sais pas. Alors lorsque tu me dis que Nazwa moi, tu n'y mbongo, les mbongo na yo. Ok, Pierrot. Nani mukolo Pierrot, yo nangai. Nani mukolo. Mais ne me dis pas que moi rappelle comme âge. Mais tu es mon grand frère. C'est ça, je suis ton petit frère. Alors c'est quoi? Mais tu me parlais comme comment? Ok, quand t'as mbongo, on récupère mbongo. Pierrot, n'attends ça là. Mais attends, qui t'a permis? Tu vois maintenant tu comprends rien jusque-là. Tu comprends rien jusque-là. Vous êtes aussi capable de bon c'est yoté. Non, mais c'est quoi ça? Ni. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ni. Maman, je ne comprenais pas bien. Il parle bien. Papa. Mais c'est le français. Bobby, madame. Depuis quand vous avez fait dans salon? Est-ce que vous avez fait salon que vous avez papa nayo aya kana ba camarade de ba colonel? Maman, mais c'est papa qui m'a autorisé de se mettre ici. Na lingi mete. Yoki mato yuana et yokaka. Non para soni, non para passer na modèle de français yo pour faire dans ba lokola. Oranga yo. Ni désolé. Ni yango so so na pour crier ma casse pour. Maman, viens m'excuser. Viens m'expliquer. Viens voir dans les bras. Ah maman. Tu vas savoir que yo. Yé mutalanda yo na sima. Nini yo abomi nani? Nini ezoleka. Maman, est-ce que tu sais que nous avons héritière? Nous avons héritière. Ok. Pierrot, mais pas le wow. Oh le wow, quand on nous kuna, c'est même ça là. Mais faut qu'on y a tout que je balai. Il va combien en voilà. Maman, mais oui. Et là va combien en voilà. Sa fille unique. Maman, s'il vous plaît. Honte de la famille toi. Ok, là c'est vrai. Bonjour, colonel Poco, ça va? Mon chéri. Vous connaissez moi là? Bonjour papa. Bonjour, ma belle, ça va? Ça va bien. Ah, mon colonel. Vanda Konde. Merci. Ça va coller, hein? Saria. Colonel Paco. Saria, ma cantine, qui n'est pas qu'un de Moussala Soda. Ah, tu n'as pas l'armée? Oui, il y a des gars qui Moussala Soda, la police, kuna moi bien cause un roulage. À mon avis, bichebe. Mon colonel, nazo sa ilona mwa eloko wa moke wana. Na waki pose, papa c'est comme ça, na pose mimi. Ah, naebi mon colonel. na ebisa ki madame ke nazwa na colonel Paco luka pose. Boye Moussala ne alingi pose ko le katilo ko. N'imité, parce que moi j'étais là dans la chambre, aïe, à l'objet qui m'a dit qu'ils ont bon sans permission, et là, les autres m'ont. Est-ce que maman, depuis papa a là en vie, est-ce que papi yo au tiers ma colonna yo n'a pas faire papa? Moi je vais demander. Parce que si c'est moi qui gère ça, maman a yebi, ngamu tu na yebi côté mieux sur mon papa. Papi, tu vois tani que des classes, na kokendete, na zabolemba, na sadiboé. Papi, vie na yuzanine, ozo memani na vie na voilà place ton commis. Maman, je n'ai pas beaucoup à dire. Pierrot, mettons les affaires sur la mesa. Pierrot, donne-moi. Bon, pesa la Wali goma. Papi, bon goma. On goma ngai papi. Papi, muto sala mbongo nyoso tato bota bina kufi. Avec une mbongo. Yo na nani na kata mbongo. Mais avec Pierrot, azalaki.
abandaki kobeta sete piero nazoforme yo olobi soki nzambe abeninga moto akozwa privilège to kosala makambo nyonso omitié par rapport ya c'est ça par rapport à grand frère par rapport à je suis beaucoup dilaté moi y'a un monsieur maman j'ai vite compris au sali moi il comprend la vie bino il a piero piero soki akende kozwa mbongo na moto atinaki ezanga soko bomanga ngai moto atinaki yo bebe koko okende kuna na ndenge na ye ngai moto atindaki ye non merci comprendre le comment ok maman Maman, merci beaucoup. Pierrot, tu verras. Oh là là. Maman, le reposo pour mangai. Nga nazokufa ngai. Maman, nalanda mobali na nga esika yake nakoma na kimia. Nzambe. Kopesanga bana mibali. Biro ya solo boko yokana tena ndeko na yebo géré biloko tata na bino nziki. C'est comme si moi tu n'as commencé à tension dans mon tour et le colito c'est comme si à la grande nangate naïbité mais tel comportement il fallait que tout ça là tout ça là maman s'il vous plaît maman la mobile nanga na kimia pardon maman colonel omoni quand même tout soit moi bien pour la libanda tu viens à moi batamala muté bien quand tout soit comme ça mais et là comment on a vu ça on dit pète vous en avez pété et ça vous en a bon et puis armé les alliés voilà boutique là que on vend dans boula tout monter ceux qui moula mais qui va passer au pension que vache tant que des retraites il faut monter la musique ça le pas makambo au tchembu mara monoko au lieu tondi msusu combien tu vois ce que ça on dit à l'époque ma colonel bon bongo bamaswala bango babato babage okende bagemena baisiro babuni ya bamboka ebelebele biso lelo tomoni c'est comme si nga nayebi te nga nakomona komosika colonel Paco nayebi ke likambo lobi eza solo mais problème oyo towana ona armé eza kaka te otia maboko na mbongo ya leta mpo tonga bandako mo moke ozozwa oyebi kobomba oyebi kosorganize okotonga bandako eza problème tete colonel Rock namoi toke mabe omoni leta soki apesi yo nzakumba apesi yo pete akopesi yo mbongo te yani moto na yo po bacolonel balingani biso bacolonel mingi baswa na biso yo yebi lelo oyo bana mama miso na bango miso baya baflight na ngana oyo otanga bakomona bango te mais ngai esengeli totalaka na baintérêt ya bana na biso lobi tokoza bapensionné lobi tantôt mpe oza na pete na colonel mais fonction mpe bachange yo ntango bapesi yo fonction c'est que l'état sapesi yo dia confiance l'état oloba te ke kende sala boye buka boye zwa boye to boye non boye yakoloba bango te mais yo nde fungola miso po makanisi nango lelo naomonaka loka moninga na ngai colonel yoko yezala kaka boye kaka makambo kosambela o armé boye terrain des armées nzambe alingi mapinga totambola tobanga boye je n'en disconviens pas mais l'avenir on ne sait pas qu'est-ce qui nous réserve. nakolakisa yo mpo yeba oyo banoko mokolo ngai nakozala te obi noko azalaki makasi oyo ntaba zwa babriki oyo klase kuna melesa bantaba na prese su babuki ata kutongo naza motu te goigoi oza goigoi oza goigoi ndima oza goigoi oza makasi te
Il y a que plein de cola. Ben le bigana na nzo ben le que sur la kawa. Ça veut dire que place de qu'on a fait. Hein? Ah luka la ngai noki noki. Ça noki mou vraiment maman. Mou quoi? Mou Tant ça va tikala ko salawa. Ndako wa pigeon zo bongisa te. Ya mona muki arrivé vraiment. Hein? Pas ngye pemba kutu. Mna kusota mna mona ni vosi na bele no mona na banza sala ki maite vraiment. Ngoka shakainga kuna atsinga na lesa mantaba na sizite na classe le babu kya tonganda kuna ye. Ate kutonga na zamu ta business se su musala we. Muko. Oza mwana mubali. Wakasi na kusala imbi ve. Kisala no mosa isamge vanda bakala ngolo na kati ya bwala yayi. Kisala kisala bien. Mumisala. Nako zo pisa mumisala makasi ta bino moko. Na zamu mutu. Tani ke ngo kazanga kali na pesa ke kisange sala. Mwana mabala ko ta molemo ko ye. Donc yo ko pinga mwana na pisa musala yo bengelia. Wakazi. Oh yo bengelia. No ko ya bana. Datira musala sa abongisa ndako wa pijo yango tozo bikelaka. To tika tamusu ba pijo to zo ma difra. Na uti bilanga na kokuta muko azate. Mwani tango na baka mwana na zali gogoy. Yango mwana wako kufanya pale ngato. Mwana anafanya pale ngai. Po ngai ne mnako pesa makasi. Ngai na zali noko yo zana mobali te. So ni noko bali kambo. Yo mwana kaka bamba. Baba na boyite na boyite. Ngine bloka yango. Elo na ngikatebe yango. Yaya yo tika na ngana mboka awa na koma bengo yaya uzaleki mina zo bengo yaya oza mwana mobali na tosaka yo yaka na yebso na mwali kamna zala ngozo sala ngapasi na motema ya sala yo sala. Maman, Yaka! Maman? Tu viens? Pierrot, Nîmes, qu'est-ce qu'il est? Viens. On a fait la balle, ça va balle thé. Ils ont balle dans la télé. Et ça pour la nini? Papa n'a pas sur ma baie, hein? Mais c'est ça pour ma baie ma casse. Et comme nous avons champagne. Et c'est bon. On a dit que c'est mon Dieu sur à tomber la champagne, mais c'est mon Dieu à éviter. C'est ça, fallait me demander, maman. C'est quoi là? Voilà. On a fait pas. Non, comment on a dit rien? En fait, champagne, c'est quoi la voiture? Parce que là, il y a des champagnes. Moi, quand on me dit, on a très gaulois. Ah, bon, mais il a très gaulois. Oui, parce qu'il y a une copine Nadine, elle était bonne à la course parce que les petits lois, elle va faire la course, tout ça, machin. Mais en fait, je suis très content, maman, pour qu'on dise maté. Nini, pardon. Va droit au but, pardon, s'il te plaît. Et comment ça, maman, j'étais là. La Vandi, non, quand on payer. Et région de dans le restaurant, la banane, et maman, soudain, on a commis. Coucou, on a commis. Bah, chinois. Est-ce que lui, le chinois va travailler là, papa? Le chinois, mais quoi c'est? Ah! Oh, boss, mais pourquoi vous avez que Nathan a rendez-vous? Non, c'est un gars qui est là-bas. Oh, yo, comment vous êtes là-bas? Maman, na solo na bango, même si nga baby compétence papa Zakinango, na oba kuti pa nanga et par rapport même il y a ba travail donc ba me koto na ba question ba comment je travaille na pesi mon kuti mon ba exact ba équation ba non textuellement avec papa. Et alors chose grave, ba accepter pas travailler nanga. Ça c'est fait, ça c'est vrai, tu as raison. J'ai un fils.
maman. Non, mon fils, a raison, vous fêtez. Non, 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 mon fils. Que naza vraiment na mwana na bota. Au misu, aux autres, dans la ville, on dit qu'il est Merci maman. Merci maman. Nous sommes pour la famille. Merci. Pour la gâter maman. Pour la famille maman, c'est quoi ça, Sani? Oh, Nini! Mulondo lwambo gwejejemba, mumulondo lwambo gwejejemba, bana beto lwandaka njengapweke, ngapweke nyomusa munye mai. Oyoyoyoyo. Hey. Ouais. Je, yo yela kia o musala makambo mususu sa makambo akukenda kushanjia bambanga. Isa musali na kasi. Yo kumi kukuta china makambo matama kasi yomba ulubango kenda kukusala shanje. Me, isala mbali ya suka, isala mbali ya suka. Tumeka isala kama musali nyo. Papa parle ce que tu m'as bien dans son couteau. Les autres tiens tout manger batté, tu vas changer dans la combien. Les autres tiens de maquiller. Isa musali nyo to, yela kama musali yo zara kiao. Isa makambo. Est-ce que c'est non? Oui, c'est non. Moussa n'a pas ils en ont ni oyo. Tu n'as pas dit que. Moussa n'a pas pour nous contrôler, on tient à partir du colo. Na sala boy mabe, na kende boy mabe, na sala boy mabe papa. Yo, ça n'a pas dans le pan. Yo, yebito. Oh yo. Hey, peut-être tu sais, Ghana ça dit papa leki ya kurunero ya sajao. Eh, même tu t'as toi de moi pour lui. Papa, pardon. Pourquoi tout toi? Vous se dites là, yo ça papa leki tout ça qui s'attend pas de le. Ouais. Isa musale wo igamo kuna metika kandene na jingi isa ndangu wana na sa stage yo yebi stage yebi Valeria chisante papa kolinga o zato mi komisa ozali ndiko no azati ko tala fande batuli na makasi bukamu changanye baluba changanye ndiko ko tala fande changanye na saka mekotesa ngana yo ekale zamuka yo za papa bon makili bwendeni banana funa kina ndaku na kufi na osnamba na soko kama kile na ke Christian ezani mama ayebi te soki na sala papa le et comment est mon question na sala bri yo sala msala na nga yo boto msala na ngai otinga mo na changer na ye na so compter pour na ye te so changer na combien na so compter mo ya compter ba tele singa o yo msala no yango eza msala na ye hein nga tuni papa eza msala na yo to ya ngai o eza msala na ye o nga na za papa leki ya patron c'est que pourquoi madame depuis quand yo koma papa leki ya patron depuis quand oui donc yo et pas la plus baluba esalaka soki oza muluba oyo kosala musala na ndaka batu yo bokomi famille wana to bilumbu oyo komi famille colonel to matama yeka ezalaka na suka kipe musala na yo ana porte musala eza na porte ko kipe suka na bakristian ezalaka na suka eza mbongo na obosana te transport nopesa na kati papa nalingi susu taokona makele te na krisi toyokani ouais c'est carrément ouais bulo chibweba uhota we bébé yasika naki nami yakas kota na kufungula porta ngama kuna za chao wewe ubwele memo mzuri chip baby buhota bwe babu baby babu wan we injile nyao mwana mema tatu mubati cha kwa inzela nyao chikati
Ah, noko nini? Ngana nguma kola moto ko tenga si loko nguma na butu na lari tewa na giro ko mko kwa swe loko nguma. Na mashati na maboko no. Ina boma. Bwe. To bana takula uliso. On nsama ya nani? Bona ni susu ko yela tsamba. Ya ka to fana moyo yawa. Tafo isili nyoso. Bana quartier ba ko sona ke izamba na kotika boy. Naponu na lobaki na ubombe nga ponu sike koli na kozwa. Kasi pondo mama na nani? Mama na nani oyo nani? Benoît Zeko. Oui, Benoît Zeko. Benoît Zeko. Mama na Benoît Zeko. Benoît Zeko po mete batata baninga ata bazela bango. Confité ndio ya kolonga, confité de teli makasi ka confité de komi. Baraka ta. Mfanda ta. Malembe tsali pa. Lembe ya. On tsambo iringa? Tsamba na yo mo kolongola mwandambo. Alo mwandambo. Mwandambo. Ndio pesa. Bokoko. Bako pa. Koki muke yo ke bere. Leki nanga pasi pona longola ta susi. Oh, tsamba eh? Oh, nani ngala yango. Leki nanga. Likambo na ye lipoto solola. Likambo mwana kazi na yo mpemba. Banda kenda bunga. Amona na kate. Na butu na komola lota bandoto mabe. Azolala te. Pasi na motema. Mwana oyo yanga liboso. Banda kenda sangote. Likambo na zo ata telefone. Bana kende pa batata na ekuna na Kishasa. Ata bango batata. Ngari kamuna boye kamutanga batata na bango. Bano ngana ko boko bona pasi. Ata ye nani ye mtakende. Naluboka na boka. Na boka na baka akuko kende te. Wankazi ata nenga kende ki wana fifi. Soka kende ko bonga kuna ine sala isemo na biso. Ngana ko babona za mokolo. Fifi Pemba ngana ngeke na Kisasa soka na Kisasa ngako benga. Tamaki. Tamaki azali na bumbu kuna tamaki. Wana zaka mwana noko na yo. Tamaki abengi angaka fanda kuna. Me ye kene pa batata na ye loko saka ngai pasi yango. Me batata na ye mukana batinda. Eloko nini bango kasana bana wana bana bakoli. Awa nako pesa conseil moko nako kende. Awo kimanga noko na kimu sikate na kenda mboko asimao. Ele kuma azana Kisasa. Esikoyo. Yo ko kanisa. Esoko beli na ko kanisa. Pasi ne bandoto na solota ya mabe. Bandoto ezali makanisi oko cha makanisi. Na baki longola makanisi. Ya. Tata makanisi te mono yanga liboso mwana mwasi pe. Abungi kaka boye. Noko ata yo moko. Mwana kazo ya yo. Mwana kazi na yo Pemba. Fifi. Tala na mboka ndeko bano beta tolo na mwana wana. Mécanicien donc ça pas voiture. Et c'est moi qui en haut bas. Dans les 120 blomons bon. On a pas discuté que tu les appelles à moins de 120. C'est vrai? Ouais. Donc tout le garçon là a besoin de moi, miette son balai à l'écolo. Oh, c'est tout à fait normal. Et on a envie de kilo à bon. Ouais, ils ont ça là. Akenda mwakala. Tellement mikolo le kaka bana ko benga. Wana na sebraka nango. Tawa komaka akomi kuna Kisasa bana ko benga. Mais siko bambule bele sa miao mwana benga kate. Mais siko wana siko ngana koloba nini no ko pasi na motema pasi na bandoto na komi kolota. Okukufa na buzoba. Mwana yanga ya liboso. Okukufa na suzi. Pemba. Mwana nanga Nzambe nakaza wapi Nzambe mwana za wapi la Kisanga za tena ndoto ni susu na mwana sila mwana ngazali fifi. Dongola mamisho. Boya kolela wateo ya kolela sabai. Kolela teo kolela sabai. Motema noko. Dongola mamisho na lobi. Pesi na motema. Pemba. Dongola mamisho. Fifi Pemba na ngai fifi. Dongola maya miso. Ngai noko na koloba na sala nini noko. Nyoso pesa maboka Nzambe. Nzambe mutasasa Nzambe mutasoma kabato. Lusambo esanga kate. Ko bandoto Nzambe nde mutu alakisa pe ndoto. Siko nazomona mabela mwana na ngai. Bandoto ya mabela mwana na ngai. Ndoto ezali nini? Makanisi ko kanisi kambwana nde kulotango. Yo kansaki ete lobi? Akanisa ki. Kansaki? Esala inga pasi mingi. Tellement le pana. Kansaki déjà. Kasana biti ndoto. Ezali makasi ngati pasi na motema lekina ngai. Teli kambo ezali te. Azali ngata liloba mala. Kambo ezali te. Nalingaki na episode kamoko pour moi na pas courir en bas. Hier il fallait aller à Kozonda ko ezali na sana. Ndako wana kuna be yatika kuna ngana bomusila yo mwana ndako moko kwa mo ba brique ezali na tokolo ndako ba brique. Wone ko sa malamu mwanka. Shiki bazola akoya na wa shiki bazola yaki. Shiki bazola yaki.
kasi mwana oyo ngai ya misa nayebi ko ayaki kotala biso abi akoya aya kokuta babriko ole mutabeti nanga aya kokuta pe lowa kitoko te yo kolonga kuna okoma nakoma na mona pepe na ngai ata batela kako batela mama maria tosanga batela lokola mini oyo nyonso ezoyela ye bandoto mabe eloko ezali te wana bazali bana nkasi na ngai luka makambo yango eye luka makambo omona retour kulutu bana bakima imbwa imbwa zonga na singa Bon, en fait, grand frère, tu as un rendez-vous na Pierrot, tu as gagné le téléphone, tu as dit que tu as rendez-vous na Pierrot, awa. Est-ce que Pierrot est bien au non, Pierrot est ivoirienne. Ivoirienne. Petit, on se calme. On se calme. On se calme. C'est moi l'héritier de tous ces biens-là. Héritier. C'est quoi est-ce que bien? Il faut qu'on dise en français que nous sommes. Donc ça on comprend malamu bien d'autres na Pierrot akene ko dibaka ba mbongo akene ko bimisala ba mbongo na banque ngai au grand frère na limité pour ça ba folie OK d'ailleurs en tant que gars grand frère propre de Pierrot Ndombasi na lobby tu es complimenté et bien balé débordé ici débordé je dis bien yes ngai bonjour bon c'est nini et avant on petit peu mal pas okosula nona bandeko nokimia te bapelisa nini mwana na ngai oyo baninga ya Pierrot eza Pierrot mobimba likambo nini bana maman kata na beso malo ngai oyo ko faire Pierrot propre parce que benga maman obengi bango baleki ya bande kwa Pierrot bande kwa Pierrot bango te Pierrot betama bango nango papi maman baba bande bordel bande bana ngina yeba bana na sa mama na bino tu as que Luka Pierrot, tu as bien un téléphone, à l'objet, tu vends tout cela directement, grand frère à côté, avant de dire que bon, c'est pas grave. C'est la vie, hein? C'est pas à chaque fois, c'est à chaque fois que ça va maman. C'est pas la première fois. Le problème est ça te va ça te voit à l'aise. Pierrot a zoya na ye, bon on va te pour tu bien aller, je vous souviens na ye. Tu préfères tu bien aller les bandes comme ça, tu bien aller les bandes. Papa, il y a monté bimisa bino. Non, maman, c'est pas grave. Tu préfères tout qu'il ne te bien là dans nzela donc quand tu es garage pour te l'année la moi mais ça là yango to bien eka c'est pas grave maman. D'accord papa. C'est vous quitte déjà ouais. Merci. D'accord. Maman, saute le moins qu'on a des tozons ma boy. D'accord, il y a pas de problème. Ici c'est chez vous papa. Merci maman. Merci beaucoup. Ernest comme te maman. Aujourd'hui c'est le comme mon coquille. Bango utia wa bango mutu bazo entêté Pierrot abimisa mbongo akina kufa mbongo au moni que ça na manka ya mbongo wana so sala Pierrot inventaire yo oyebi kombo na yo oyebi ko komango mama ko bola papa na bikia ya bikia mais c'est là papa bikia na mo ce que yé non pour Kokoma. Mais fais c'est là parce que non, le mec qui téléphone on est sonné. Notre téléphone on a ça comme là. Vous avez bon maman. Voilà maman. Ça la gérance, il y a l'eau yo ça. Oh yo ça la tête. Méfie-toi. S'il te plaît. Tu vas pas faire respecter. Ah, tu vas dire pas. Ah. Nous avons vous avez le gros là. Et l'eau on est. Eh. Papa yo muzala lisi wekwani. Mukonzi muye yo mufa mulali na yo pongi. Oyo yo. Muzala mbala suka.
Christian. Christian. Bonjour. Okiminga la taponi. Na combien de mois? Alors on kim pour la vie. Te courande kendaki amona kendaki pona na kena pelisa groupe. Na amona kimimba. Okimimba opona pelisa groupe. Opelisi groupe? Te na ina pelisa na mona benga. C'est un problème de Zolanda. Christian, nous avons mon nom de Mozalaka, vous avez un courage, vous avez un sengoté, c'est-à-dire quoi? Problème de papa na yo. Ok, na solo la gina maman, pour la makambo solo la gina, ok? À couper son enveloppe comme ça et que sunga libota na yo. Donc, yo na ndako za, tu as balabala te, aussi comme moi na ndako, ok? Ce qui est comme ezali, au terme du papa, nazana li kambu songolo, bakosunga pour na zio le loto na toki moi moke. Donc on est obligé à ce qui est comme ça au bon matin. Tokani? Ok, que nous sommes ça. Dekama, eso yebate mama. Eza nini ezo yelanga? Wana ngeko me permetto nini? Nazo yebate na sala nini na bando deka na yebite tata. Et si on connaît pas que moi c'est là yo, on va se couper. Eh, ma fille pas. Moi tout il ça va me dire ça papa. Eh, papi, papi comment musicien oh, papi comment aller dans ce bâtiment comme ça. Il y a fuma mamusu. Fuma misu. Kwa sababu kama kiete. Fuma misu. Kama minene buna katanda kula. Ah? Okitanto modelo, okitanto biso banga okitanto pa Congo. Oyinai. Papi ako na niveau ya koina Pierrot modelo wana. Izani. Hey! Mama. Oyo. Eza penza koina te, mais naso mono de nebe ke so pe ko balanda na ye, so ke ni naso ebe loko so ka banda ta mutata na bawa za. Ni makamba mikimbi ba lewe me oya sikoyo. Naso eba te na bitetse ngala kingo na kufa kona nini? Eh, so ni mutata na bangu mama yele. Moni biloko ngo ibandi ko sala. Basundu le la ko bati kinela yo biloko. Bo mengoneso bazwa yo te mafia. Ozo fumwa mate. Hein? Ngana bakindela ngana babwe basinga kilo ngana boy ko pesa bango. Mama basinga ko la chambre. Basi bala mo na pesa bango. La tuni bango bogo zo nini babitu so ilo ko te. Tuleka to contrôler tema atikele na nini. Asona mtamba chaki. Yuza na mbo ngana sana na yebiso bati mtamba. So fungwa nini suke awa makamuso eko ya betele yo. Na moni voiture kuna la musika tant na combien na moni voiture ce qu'on a remonté à la telanga visa la wa bisa la mama kumba ya koyekola mama tukafanda vraiment ya koyekola na linga kaka place so na kenda rapio mais mama yebe homme d'affaires siko na zoke ne kanga bilelo nzamba so bala ko ale lokola mona ikoto motera so na bina tikila ngo kuna pona za ko
n'avais pas Marie-Claire à ça, on a un souk, mounge, on a bien que ma pipo. Yes, eh, c'est comme la dehors ça. Yagarano awa. Yes, Akamama awa. Maman, c'est un baguette. Souka. Maman, on a tenu sur eux. Ah, tu maman, pourquoi nini? C'est ça, moi, Nati. Monter mes amakaka, maman. Fleur, on a habité Nzambe. Ah oui, soit que Fleur continue à lui pour la nini. Nga mona bota yo. Oli osala bokilo, mais osala mwana na nga direct. Te na saka mwana no direct. Lo ba tu razo mo direct ngate na za direct. Voilà. Fleur, malgré nanu te honorer yo te. Mais ça on a dit la pombongo te mprezani. Okota déjà na famille. Et pas ina bino baebi biso, baebi Pierrot. Et pas ina ngai moko déjà na yebi yo. Pe na yebi famille na yo. Yango na besoin solo na yo na sasa ya Pierrot. Mama. Makambo ezo leka na ndako entre Pierrot na papi. Ezo se pesa mutema na mate. Ngai papa akufa oyebi. Sikoyo kimia na ngai ezalaka ta nazomona bana na ngai mibale bazosakana bazosolola esala nga bien. Mutu aza na mangala mabe kolekeza papi. Akotuka muninga sikoyo lokola pe Pierrot na omongo dire akomi kokoka lisusu kosupporte on dirait akomi kosala lokola a répliqué yango mama nasengi yo solola na Pierrot akipete alanda te. Merci maman Nayo qui nous le dit. Je crois Pierrot me kai ko expliquer moi mukie makambango mais expliquer nga pa mozindo te. Ayebisenga ka ke Nicolo ena papi en tout cas bazo kanate moi mes attentes moi eza na me kai vraiment kolanda te parce que na yeba ke za makamba famille na bango moi ina landeza te. Mais le quoi yo yebisenga bo maman komi tunisa mate. Le quoi naza pembe na Pierrot. En tout cas, dans son Pierrot, on met un peu au conseiller Pierrot. Merci. Donc, conseiller, maman, bango le quoi batika na papa zate. Bango te batika le quoi la mibali, il faut batika quand même au thème maman. Ce qui est bandit sous bois, ça m'a l'air de dire sur le colo et voyons provoquer attention. Comme là il est belé. Et ça qui ton côté, le problème côté na maman comme tout ça matin non sur la Pierrot mais bien peut vous mettre un peu pour sur la na pas. Pour le bique yenga za mo mangala mabe zo tuka muira yo pas za mobile mais quand za leki ya za mobile tant on mona yeso lo babongo yipa ozana kimete ko luka kala ke yipa bandaka ko zongisa azongisa mais ta cha grand gars ozo suru na lobby on papier ya papier ko sidikela nga ya papier ko sa si c'est ça moi za pembe neza moi sina ye il faut akokaye. Est-ce que vous voyez s'il te plaît chérie. Apparemment c'est comme si pour nous banga et ça pour la tsanga esprit moi je me demande Flore attention tu dois comprendre une chose. Ngai papa déjà a responsable Lizanga n'a pas bien aillé. C'est comme ça et tu na bonne na yebi yango za bongo mais siko ko sa nini tikele makamu bangagement ya lingi yango tikele et puis ça nango no côté c'est bien ka famille Pierrot et c'est no côté comprends tout ça na papa s'il te plaît au toujours on a fait temps vous discuter bien le baki na miss na ngai Pierrot est-ce que bien le baki pour la tenir ça que Pierrot ce que vous continuer dans ça le ah bon intimidation je te dis chérie c'est quoi on va aller papi atangate intimidation chérie ayebi le côté atangate est-ce que pardon on doit attendre te ayebi le côté asa capable de reconnaître ça ninga mabe parce que ayebi le côté ah non moi je suis naza mobali on se défendre Flore. C'est quoi? On va papi? Ok, Pierrot, le coup faut comprendre tout ça dans ngate. Le coup faut comprendre tout ça dans ngate, c'est bon. Saloli. Ce que tu vas salon lingi sur la scène. Ils ont manqué ce salon lingi et puis on dirait la beauté biloko. Mais je reste qu'on a ça. Attends, tu dois comprendre que c'est biloko papa. Je sais bébé, mais que c'est biloko papa na yuki ya papa na bino. On a géré bien. Il y a papa na bino. Le papa bien. Il y a papa na bino comme il paye ngam nazo gérer. Et ça c'est la famille au bimba. Le cause gérer c'est yo te chéri. OK, il y a biso la famille, il y a biso la famille mais jusque là papa le baki ngai tellement na ima na yé bien ngam na tika na. OK, na yo qui me un peu comprendre tout ça. Vous banga papier on comme na maman na yo pe vous banga papier pourquoi nazo banga te mais faut ko banga makambo
tozobanga te me tozobanga nde makambo mokili ekoma makambo ebele monde ya ténèbre ekoma kodomine il faut yeba likambo wana tozovivre na deux mondes il faut yeba ntango amoni ke na monde ya biso bato boya ezosimba te alors akoki eluka na ndenge ya molili chéri faut comprendre nyonso wana pardon c'est pas grave maintenant azotala nde bacoopération mosusu nango opesa ye asala ngo oyo ngai nazosala chic bazola comportement bautaka lwanda ntango bayaki ensemble na babaki liyebo Grévi Foutila aye awa tozala na yo soni français ayebi français te azo babilobaloba ontokosigne contrat ebi kokoma kombo na yo te nazotala nyonso wana joueur bayaka une fois dono pelepele oyo angola betaka na kabusuka oui pelepele oyeba baloba na mi non totala moto totiki la coopération chérie maintenant kobanga te eza faire nzambe yemoka yebi ke ngai na moto gérer likambo ya papa na nga viens chérie viens je veux pas sortir nazongi kasi viens faut pas parler na yo viens s'il te plaît bébé viens maman. Bando bande pe kokata ngozo kata na otende oza no peka makasi te biloko ndenge linga tango oyo makasi te lina za makasi te mobali mobali kwa mwana mwasi otando ozo débrouiller okita nzete buna vert ke bambele no akwetela ngango me boka pe malembo ao sokisa ngai nini yango sindi koti non bano nanga tini ko mata nzete tango nano luka bakoni te sipo otepeka koza mwa mobali tika ndanu kolela tika na kolela tala tika ndanu kota no koka pasi si mukwa ni makambo ezoleka ozomona ngo te makambo nini yona loba muko ozomona mobali ya tina te mwa mobali ya tina te ndeni bino nyonso na banoko kolobelanga mabe natina kwa bipangi ya beto mpemba ya pemba mumebu ya ve yaya nyonso eza kaka mama nga na boyaka na bimama te ezosanga pasi malgré tozalaki ati pemba tika yenga mwana me ezosanga pasi azomonana te nayebi te famille ya papa balingi nini yaya bino ndi bose boyokaka pasi mpona ya pemba na comprendre te motengine ni Kinshasa aki koluka soka zwi abenga biso tukini chaseza problème ni mama susi mikolo nyonso mama ka pasi yena nako kobaka ndenge moko poni aki Kinshasa ki koluka yo capacité ya pasi ndeni ngako na sepeli nde ya kenda Kinshasa poluka mbongo lemso ko ya osingila biso wa atongi bibloko makambo ebelebele neti na otanga fallait to mona atako solola pamba to yoka kai to yoka ete ngana pesi na ngano kokoba raison ya solo kasi na pesi no koba raison si nous kaka telemela pemba kende tende nyonso oezati famille papa ngana moni bazokabola biso na pemba te makambo famille papa eza problème te ya ngako na sepela nde ya pemba kenda malgré na mona ete mais na sepela net ngane na tanga kaboy to bando ka makana vya mboka pwani kende kuna jui abengi biso to ke Kinshasa tala ba mazoka pasi na yebi yango eza bibi ko zana ndeko na Kinshasa tala mona to bando zana bango fortune kyako Biana bonga kende Kinshasa lelo basa Kinshasa kotiake lika pa mutu yo za mwana mobali ti yo pokolo bakete na luka pe pona libota na biso yo ka to tika no mwana mobali nazotanga classe yana otanga na luka ndeni mukwa poza la mobali naza mobali zala mobali po olongola ta mama pasi azoka na mutima poza mobali otanga post class na siko zo kende lisuwa mais te ko buko bakoni te konya ngo bando mateke obuki koni kombele konyo obuki obuki kende kuna tambo alokwa mwasi
Garde. Pardon. Moyebi programme musique. Bozilère mobimaka te mobimaka presque. Côté, loko. Comme ça, ça c'est frère. Je peux. Yo muzela moyebisa ye. Christian, s'il te plaît, viens. Maya. Oui. Christian, mets-toi ici. Christian, Vanda. Non, 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 Christian, Vanda. Merci. Christian, je te dis, mets-toi ici. Christian, ma frère, qu'est-ce qui ne va pas là? Nangana ebsande moko na dikeno nini wana ezwi problème à frère yango na ndako tuna garde soki bazobima na ye po ne t'inquiète pas nga mon solo na papa donc expliquer papa ma frère wana on résoudre le problème wana c'est pas grave comprends Christian t'as vu tu ça attends un bichio oui bakati sika makasi non 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 Christian faut na ba place aux ala hein musique on place ni ba ko marate na la bien pas ma commenter mais place on des moyens ya commander na limite que yo boko koma ko tukuna po tellement yo zano tout le temps na mutuka bimaka ba dimanche na ba. Non, 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 Christian, c'est pas grave. Encore Boïb Sanga, c'est pas grave. Mais je voulais te dire seulement, sans un problème, il faut contacter Rangaï. On est d'accord pour nous soutenir parce que tu es gentil, oui, Bakate, donc vraiment, on a s'appelle ma casse. Merci beaucoup. Christian, tu es drôle, hein? Regarde, je t'avais dit quoi, il faut que vous mwana mokonzi akotaka boroko tere zala mpe ekotaka jamai na ndako ya mokonzi awanga na kanyo na kati ya motema na ngara ebisa papa yango eza lisumu bute wana ezali kaka mponga donde ezana donc oboyi na komelaka quelque chose ma chérie po nini naomela te metanse eza nini yango eza nini yango comment yoko conseiller mobali na yo te ezala te makambo papi aosala aolukani guerre na Pierrot non Pierrot moto atindaki ye atanga te non ntango bande koluka batangisa bango ya bande kolinga otanga te alors Pierrot atangaki yango papa na bango atiaki ye mpo agere biloko na ye banditiaki ye moko te koseka te parce que eza normal te botikela na Pierrot botikela na Pierrot non kondima ngo te na okamusa yo oui ah bon biso oza basi entre nous les femmes hein? Il fallait pas tous arrêtations au Yokomina. Vous comprenez? Il fallait tous arrêtations. Oui, ils ont mamie bali. Ils ont mamie bali. Yo y a comme là mobile non parce qu'il y a comme ça on dit guerre. A comment on dit guerre na Pierrot. Mais ti ya ezalati. Conseiller. Yo ngene ko sawana. Biso za basi fait to solo masona biso basi. Il fallait biso mi balé to solo la to luka kimia. Hein? Bango mi balé ba yokana. Po baza yana leki. Yo ko silikila ngai te fleur. Hein? Ngana sala eloko te yo nde ezala pour ngai toyokana biso mibali ngana azala pour yo yo nde conseiller mobali na comment okoza na manière te ata kutu balobi yango ki atangi classe te aza quand même na manière te eloko azosa pio eza ndeko na ye pio ye moko mitie wana te po gérer biloko ya papa na bango non e papa bango bandi kotangisa bango classe ye boyaka na ye kotanga te siko pio atanga aza na mutu abandi kogérer biloko wana lelo te banda papa na bango azali abandi yango lelo te yaya oh tout ça quand même batu ngana lingi na mbali na ngate na lingi na so na yoki ka likambo ekomeli Pierrot na ebite au moins des années biso ndem to chaki mi place ozo comprendre ngai mama bango ndinga zana tika na bango bango mibale soki yo sili kelingai ngana za problème na kati te ngana vraiment na kati pas papi donc et le côté et pourtant tout ngai ndé na conseiller papi makasi
nga mpe na comprenaka te pourquoi asala ndenge wana kopesanga foti te kopesanga foti te. En fait, c'est ça. Donc, c'est ma nouvelle voiture. C'est bien. Très bien. Donc, vous avez aimé la... Non, c'est manuel. C'est manuel. En fait, papa n'a pas mon peu mingité, hein. Donc, c'est ça, quoi. C'est presque pareil, non? Non, autant de ça. Tante Nabino? Non, ça c'est du new là. Ça c'est bien là. Ça c'est Vitara. Ouais, c'est Vitara. Le grand Vitara. Ouais. Donc c'est ça. Bon, en fait, Bureau, nous sommes des amis, oui, bien sûr. Mais ce qui est le mot marché, il faut tout le banal. Moi, personnellement, comportement est grand frère Nayo. Grand frère Nabi, nous se disons. Mais ils ont plein de raté. Mon cher, il faut faire très attention. Bah dire oh il y a bimisa kawana et le mamabe makas. Peut-être biso tous aba camarade na yo. Hein? Tous aba camarade na auto monde normal. Moto andoloba aba ndolo makambo tout le temps tu as kana ndako na bino menace. Pierrot c'est si Pierrot asali boy, Pierrot asali boy. Non, c'est pas bien. Il faut faire attention. En plus, normalement, ton vieux n'était pas au bord de l'école, je crois. Quoi, ça c'est du là, mais ton vieux n'a pas étudié. Oh, mais il fallait voir ce jeu-là. Il y a tout, Pierrot. Vous c'est bloqué maintenant dans alors. Tous c'est bloqué d'ailleurs. Quand même, quand tu vas de l'école, quand même, il faut bien que autant que ça va être mon équipe. Agence na yo Jésus solution. À partir de Chine kuna nazo tia biloko ba kotiela nga biloko apa ba baza kuna. Voilà. Ba kotiela nga biloko comme ça tant ko ya na agence na yo na Luanda na kotinda mbala moko. Voilà. Na kotinda no hanamu ba yo kozwango. Akena ngona na maison. Nga muna komaki sort de po biloko wana déjà ya kala ezala soldé naso na besoin na monter na ningi oya sika ekota na maison wana eza problème te tango nga mona so ya mariage na bino yo na bibi ndenge bozo banana bozo honorer nzambe bozo tia nzambe témoin libala na bino nga na koyamba moto profiter kaka to inaugurer lokola yo na inaugurer te tonga c'est bon te bazokende na bango bien Pierrot te nyonso Pierrot zo gérer quand on a lingué sous tes attentes, on a monté na chipo papa pour attiquer là. Là il y a la somme les phares. Et il mon quoi le temps là. Wana si a gumbi mukongo. Wana zo kende na bisio. So tali Pierrot c'est comme mais oh jeune boss. Ah pas que balanda héritière. Les héritières. Oh, Pierrot. Mais en fait, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? En fait, les problèmes, c'est quoi? C'est fini, bonjour, c'est comme non? Ok, les problèmes, c'est quoi? Vous voyez, avec Enfant là, d'abord, il y a un problème. Même depuis que papa Zaki en vie, en dehors de ma classe T. Tu vois, et le connaissait la trop. Mon Monique Ban, un bon, on a famille, à Monique peut-être qu'on a yé, à Tatangi, à Tangité, mon papa Zani, tu vois. Donc, en fait, on lit ça. Mais il y a que, on a mis ça plus. Vous savez au moins que moi je bosse. Vous comprenez? Je sais bien. Et puis, depuis que papa Zaki en vie, Bablou, non, son papa, c'est moi qui gère. Pierrot, je suis responsable. Pierrot, pour cela, il faut faire très attention. Parce que, grand frère Antala, il est à comment on a niveau moro ténèbre on a eu. Alors, il y a des choses qu'on gérer. On l'a bien. On a une voiture. Est-ce qu'il y a une voiture? Moi, ce qu'on a dit tantôt, ceux qui ont aussi loin d'avoir beaucoup de la voie. Oui, parce que nous avons appelé la flat na Kassavou. Kasi, nous avons flat na Kassavou pour na Gambela wana. Na avenue de Sala. Daslen comme flat nanga. Daslen. Eh, vous y na flat hotel nanga Daslen. Yo mo monara. De temps au côté kaka, on comprend que non flat hotel au faisara ya vie après mal. Donc voilà, ils a Daslen au côté papa Kai, aza gérant na Oumeli. Malgré ça non ngana longola mi nazo raisonner na. Batone ce papa tikaki, na nga bazalaka. Désolé, très bien. Nazo tonga pe flat na mo konani na tonga chantier na si sa papa mutabandaka ngo mais Pierrot parce que nous la nela ngo menga mo nazo kende kuna na contrôler. Normalement fallait s'il a déjà. Kuna la ibini na osala. Kuna na osala ba mbele bon na ngana isila nanu.
moyen T. Merci beaucoup, tonton Rami. Donc, on est ensemble. Dans ce mariage, parce qu'on a eu tout le monde dans les cas France. Donc, il y a quelques temps. Et puis, dans ce merci beaucoup. Ciao. Donc, on peut se créer Madame Bibi, la très bonne. Ok, ciao. Hey, mais non, Boli, c'est quoi maman Linganga Yibi parce que je sais que Nabosaka na Mayele et puis je sais va faire ne soit papa mbongo bimara ah ils ont 47. En tout cas mon frère, faut Mayele. Balir grand format qui est nango. OK, c'est pas grave, allez on va tout sortir quelque chose là. Ouais, je sais, on y va alors tout non, préféré tout qu'il est au vent moi qui ne peut pas. Tu vas voir la petite. Ah, non, même pas ça. Non, toi, t'as pas ça, alors on va aller là. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, non? Toi, tu vas changer encore. Non, yo, c'est trop. L'année sengo. Yaya, mbongo, oyeye, zaibele. Nabane kumiki, nakosala nini, nakobana nini. Mais heureusement, ça m'a fait ça à mon amayele. Puis roi idenga, maman, tout ça chantier. Maman, moi je veux ceci. Tant que tu nous as proposé na changer au mutuka. Maman, non, moi je veux pas na linga gala tamo na mutuka. Ma bitamlo na mutuka msusu. Musa na mbongo ibele bo banga te. Mbongo ma vie. Te maman. De gama. Namono ba Pierrot ndem ka osala ke mabongo matali susu a. Pierrot, maman, yimu ta sala nyoso. Aso makambo nyoso tata na gérant ya malunga, gérance ya solo ya mbongo papa na bango. Yaya, ski Pierrot te ndiki na ngana olila mbayi mati. Nzambe olela na oni sote ko mbongo ye, kuno za mbongo bile. Merci ko pesa mwana malamu, mwana mayele. Merci. Aso chéri ki toko makasi les gars malade. Ni so peka malembe na ngolu to ko makaka ma vie. Mais bien, mbongo. Tu peux me la champagne les gars. Champagne on deni ni susu. Ni champagne OK. On va le magasin à rater la fête. Oh la l'occasion derrière mais la champagne tu inauguré mon la ça. Ina ke ka osala nga siku no batambongo. Kwati ka swa na bango modelo so beke la seto no ka bideli lo boni. Est-ce on est ma bête Ah bon? Yero. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Au conseil qui n'a pas été que yo jouer Flora. Appartement awa. Hein Pierrot? Comment ça reste là? Tu commences à me blaguer? Eh, surtout pas ça, s'il te plaît. Pierrot. Je ne sais pas même comment on y est dit que awa Flora sawa et puis au Bénin na mission tu attends, moi je vais t'appeler. Et combien mango pourquoi? Et c'est la passe mon côté au Kimilanga. Autant ça pour le contrat. Hein? Ok, c'est pas grave. Comme toi tu demandes qu'il y a signé contrat, et comme on dirait pour qu'on c'est comme si tu commis ce qu'on alors que nous comment? Tu es mon frère. Ngai sont dans un angle, n'a pas payé sur un angle, payé et alors c'est. Mais niveau quand même il y a des filles à voter. Il y a qui m'a voté. Merci papa, viens. Mais ça n'a contrat, mais ça va moi. Ça va. C'est comme si et comme il a pas dans un salamabé, donc quand dans un arbre qui s'amène, nous sommes pas en ordre.
okomi koaccuse nga tu m'appelles otianga pression likolo ya contrat ekomi ke nga nazonyokola oketiko na epa Mamadou Aricho ozoswana mama bibi chamalake ngai nazobotola biloko nga nabotoli yo biloko so nabotoli yo biloko c'est pas grave. Ils ont raté Pierrot. Et ça, il a envoyé. Dis, d'ailleurs, écoute Pierrot, et si n'a qu'il est là, papa, Sima ou Louawa, Nakata, Kabinda, le coup là, hier, à sa partenaire, papa, à sa, au courant, m'a comme sur les cas. C'est pas grave, papi. Pourquoi ça appartement et pas tout ça à côté? Soit, t'as un contrat et puis signer. Ça ne contenerait pas, ça ne contenerait pas. Ça va. Contraire, t'as et puis signer. Ok, tanga, après que tanga et puis. Voilà, c'est bon. Parce que nous avons dit que nous avons dit que comment ça va jeep awa. Hein? Tanga awa combien jeep awa jeep. Ce qui jeep pour la monnaie awa. Peut-être la gaboina tenaye. N'a pas dit 5 000 awa, c'est bon. Mais c'est comme kala on a ko pour une fois ça tombe assemblée il y a ba jipo awa. Ya ngapela ngapina meke itelola yo ya lobi ke ngai nazolia mbongo ngamoko contraire yango yo lo tangi c'est bon. Voilà, c'est comment ba combien hein? Na moni awa 5 000 dollars. Ça va co-signer. Co-signer dans le problème tu n'as aussi na mais quand même ba on appelle ça mbongo ndambo. Ndambo. Faire à l'arrêt merci hein, et merci à papi parce que moni bilom nous fallait maman zala ce qui maman zala qui et zala moi bien fait témoin na zala ce maman ça vraiment flore il fallait que la zone parce que à comprendre les camo na sali ah va communiquer c'est un contrat hein contrat oui monsieur papi tu seras mort dans 48 heures alors prépare-toi. Car tu dois nous devoir une somme de 5 000 $ avant ces temps prévus. Si tu as un lobby, tu as un zela zela na kende lokola ya na ngai ayebi kotanga ya na ngai lingi abotola ba marché nyonso ya bike ngai le kine na zobotola c'est bon lokola signé liwana yo et puis bon il sera 5 000 au pesa au pe jiponte Japon ba japonais oyebi pe bango bien na ba chinois ndenge ba traitera ma na ba on ça laisse là Biro papi on ça laisse là je te boxerai non boxer yo Biro tu sentiras on va y aller monsieur. C'est chez moi, non, problème est comprendre bon lit. À propos de maman moto dans ce là, quand tu as fait la laver, on dit quelque part bon la raison. Mais faut tout temps la signer parce que maman on comprend. Il y a papi, nabi. Il y a zaleki, il y a papi zayaya. Attends là, tu attends là. D'abord,
Pierrot, il faut comprendre qu'il faut appeler ça maximum de respect. Pour y avoir un minimum état de petit frère. Bah bien au bureau quand on a mal. Il faut y avoir bien. Tant on a un botami, attaquer autant raté. Il faut y retrouver. S'il te plaît, mais bien que vieux on a film très jaloux premièrement. Oui, il est jaloux. Premièrement, il y a un maïté. Il y a un piroté, oui. Il y a un mon a vraiment un messibo. C'est mon amant à l'ingénieur. Non, rectifier mon qui m'a le Pierrot a aucun manabino. Aucun manabino. Quand non, mais la mon amant il a dit ça aucun manabino bien. Oh, Pierrot aucun manabino kota. Pierrot depuis papa na bango azaki. Ngana ebi famille wana. Peut-être bino nde bokoti na famille wana c'est. Ngana ebi famille wana pandakala. Pierrot nde mutabanda ko gérer biloko papa na bon. Depuis papa na bango azaki en vie. C'est ko yo lo baké Pierrot a comment bon, c'est normal d'abord quand mon grand frère n'a pas illettré. Comment on a aimé au couteau tangi wana ya papi. Soko c'est comment ya papi. Mon cher, mon imambo nako, c'est normal pour aibo tangati. Vous comprenez? Nana obo yangoti. Souci na ngezani. Loko la Pierrot nani Pierrot azo assumer ba responsabilité. À comprendre que ya na épée azana na ndambo wana. Mais si quoi azana droit wana, mais aibo tangati atika leki a géré Babiloko comme ça, famille et évolué. Pour un congélateur, pour faire brancher air, mon soit brancher en sucre et ça a bien été. Pour soit tiens au sucre et puis ça retourne dans courant. Yo qui ouais. Maman, c'est quoi qui ça aéroport na babis ya l'état on a c'est comme d'après. Christian, les lots là. Maman il faut na kende pour Christian. Est-ce que lui que papa ça va te? Aza voyage na Kisangani. A ça une semaine. Ba garde bazate, na tindi garde a que de 3 jours kuna a que tana maman na bango. Po mikolo asala ki papa zala ki awo. Mungu atape azawa te. Obi ke na ndako to za mwa mbali te. Yoza mwa mbali. Fula la le. Maman Christian. Oh, on osa ba kono kwa mwa mkebo. Christian. Ola ti kitoko e. Baluka na nata. Merci. Baluka na. Waouh. Eh, Christian. Ça va, hein? Nicolas Moni, je te fous bien. Merci maman, merci vraiment, merci. Il y a ça en bon, on appelle ça que ici là qui. T'es maman, et ça on a, Christian, vous avez un bon qui est? Bah le bakambo bosili. On appelle ça un bon musus. Yo ça m'a comme moi qui au bangani. Ko banganga te na maman na oti. Problème là, franchement. Ah, tata. Ça, c'est mon frère. Ah, ma boga. Va bébé. ebele babote na bino botandi yango kaka na balabala boye bino okimisa basa bato bandako
En fait, mes amis, j'étais là, à côté de la papi, ma coco. Revendeur à Mituka, fallait ça là parce que la changé sous Jeep. Oh non, changé. Non, en fait, fallait à côté ça, pour la somme. Pour la bébé, en parlant de Mituka, Nanou Lubanda, on a besoin de carne. On a besoin de carne, 4. Abikutu, marque au Tekela qui vient, Mamadou Aricho. On est un boss. Mamadou Aricho, papa, à compter là, on est Nanzela. Mutukango yaka. Cash mama. Warisho ya. Tala wala mabibi na kati. Mabibi utalo beloko te. Ba esinga yi. So Benkley mabiba bimisi mikolo flora yebi. Benkley. Mabibi chamala. Wala mutu na ngaya kati ya masolo. Ba solo la ka bien mama la bien na ni. Ça si c'est soit t'es sous les si ça comme cela ça va. Non mais si ça n'a pas été comment on va n'est pas flore pour tout le temps on a bon comprendre mutatonga bato da kabroli quoi des bigor ton copine au Afrique du Sida et créer problème oh non t'as la problème boli à m'emmener mon gars moi je veux pas qui non mais la terre qui était là pour mon bino c'est un endroit tout qui est tellement temps mon bébé bien ah il y a raboué non bien où ça m'a bien député non bien zélan rappelé le mot Flora Loba a évité de son parler tout dire fumbo na makaya on a rappelé mais non ça il lobby d'accord. Non, voiture est en panne. Allez, Chapelet, mon cher, j'attends. Mon frère. Chérie, lobby, non, il y a fou-moi. On a la bouffée. Allô, ici Moukassa, na États-Unis d'Amérique. Mboko Obama. Ouais, bien de mon angai. D'accord, ici. Mais Babylon retient de quoi on a suite. Ouais, de mon angai. Na on rappelle aussi, ma. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ouais. Où c'est gagné? L'hôtel. Où ça va mango quoi? Oh, mango pourquoi? Donc comment ça on dit muté maboke boy. Donc c'est ta mon face na ngai fondo seka. Bateni na on na ilongi na o c'est sabino. Piro ça. Piro bimi? Piro bimi. Ouais, auto ça là ouais. Petit, mon piro mango ya. Motozo là. Parce qu'on a comment prendre la moula, bino matra bino, abimia karni. Bien mtu gani? Piro. Ka wala yangwa bongisa ki gafra bi banango. Maki nango epa ya flo kolokoso. Na comprendre ça? Mais elo moyo ko na kokonati mais leki na yo abimi na mutuka. Problème est ça wa. Petit on a ya comme mami senga check. Que ni na weto china ke no, na na voiture boy, il faut ka senga yi. Donc ils va conseiller na bino. Na tamboli moi na makolo na kete pa Jean Baba ah voilà na ngirngira na sayo na tunie leki maître boka oh amoni était na ndibilo awa pour ça va fantir donc otambola nyoso tamboleka pour le Pierrot Pierrot comment ça que fila nga donc Nicolas Pierrot ngana pour la mbula que monter que biso yuko police biso mbula poto ngato pa na tsona ka donc personne bata bien le bala Pierrot bien funga batoyi soki ngana na Pierrot le ba yé tongai Pierrot non la ça
Bijou Rai. Ouais. Bonne fête. Félicitations. Pierrot. Félicitations. Allez, gamin. Nazala, Awa. Ici, ça va? Oui, ça va, oui. Non, faut la pembe na ngai. Totali maman azali, Pierrot, papingana. Y'a na katikati. Pas grave. Ok. Je crois que merci. Merci d'abord parce que j'ai senti que c'est mon jour. En fait, je vis mes amis, Namoni maman, Namoni ami à maman, Namoni métance, la chérie. Vraiment, je suis très content parce que c'est mon anniversaire. Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas qui erni ou maman Moutakoye, bah, je ne sais pas. Maman, c'était la nuit, hein, qui Non, Botama est à 5h du matin. Oh, et les kaki déjà. C'est pour cela Pierrot il attend trop. Voilà, donc, quand on est dans le show, on a 5h du matin. On a regretté, tant papa nous a dit que nous avons fait un moment. Mais bon, c'est pas grave. J'ai tout fait. Beaucoup se servir. Beaucoup ça la noce, mais en attendant. Voilà le langage de la bino jeune. Voilà. Non, ça maman, moi, mère va jeune. Aujourd'hui, on va français, hein? Non, moi je veux que. Non, moi je veux que. Ah, souhaiter un bon anniversaire à la français. Mais c'est les Français. En français. En français? Ok, merci, merci. Je t'ai fait le fait. Oh là là, vous allez faire je vais d'abord servir mon fils. Là, c'est pour vous, non. Hein? Fils chéri. Moi aussi, je garde des bouteilles de champagne pour Pierrot. Oh là là, c'est bien. Non, c'est spécialement. Maman a dit, il y a pas. Non. Maman, on s'en prend. Non, faut pas faire ça. C'est ça. Si les signaux se voient, c'est le son. Tu me tirerais. J'ai maman, je crois qu'ils aient béni dans ma bouteille. Mais aussi. Bah, à l'intérieur, là. Non, on va grignoter et puis on s'essaie parce que ma verre, tout changer ma verre. Oui, c'est bon. Donc, ça vous êtes chez vous. Très à l'aise, maman. Maman, ce qu'il fait, bato bien nga kalami kité et pas il y a Sima Luawa. Simon Luawa. Sima Luawa na kata Kabinda. Parce que hier à sa président d'honneur il y a groupe Motala Kaona. Il y a une nouvelle vague. On a cadeau nanga. Ok, une bonne fête. Non, voilà la bonne fête. Donc, vraiment, vous allez vraiment fêter. Je vais faire une grande chose ou une grande fête pour mon fils chéri. Donc, il faut vraiment que tout ça. Ok, allez, rentrez, on va vous suivre. Entrez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Pierrot Nombassi. Joyeux anniversaire.
attention, on a pourquoi non? On va aller en boîte. Boîte Nini alors, tu connais? Il y a bien la ville, hein? Mais non, ville, c'est bon, on va se chauffer là. Mais attention, moi ça m'a été, mais ça sera chaud, je te dis. J'espère que n'a pas quoi te Obligé! Mais tu vois, chérie. Mais on est là, on a mangé déjà, on a déjà foutu, et puis il y a des amis ici. Mais tu viens quand, chérie, à Taïmo? Tu vas Moninga. Mais est-ce que c'est grave d'abord, chérie? Tu me dis là où tu es, et puis moi j'arrive à donner la voiture, on a su, et puis c'est bon. Mais chérie, est-ce que tu sais que dans un pourcent, dans la boîte, dans la bien, tout ça, yo, de passer temps. Mais attends, écoute-moi, là où tu es, tu m'appelles, ok? Moi, dès que je finis ici, et puis je te prends, on part, bébé. J'ai envie d'être avec toi. Papa, ozalaki na mwana na kati yo moto okotaki na mwana baye obatana moto okokende olobananga eloko te papa okotaki na Pierrot nini ezoleka papa. Mama, ndenge nakitaka babengaka te natali Pierrot namoni nasala examen natali Pierrot Venez vite. Vite. Viens.
Très tôt, je me réveille, j'entends chanter les oiseaux et les vents souffler dans les arbres. Je me lève de mon lit, je rends grâce à Dieu dans la prière. Merci Seigneur Jésus, tu es miséricordieux. Merci Seigneur de Tout-Puissant. Quoi te donnerai-je, mon Dieu, mon roi? L'or et l'argent t'appartiennent. Les richesses sont tes œuvres. Tu les donnes à qui tu veux. En moi tu as donné la vie. J'espère que quelqu'un a vu nous déjà organisé le cadeau. Hein, Broli? Désolé, Kabia. Belle vie. Hey, Kala.
Bonjour. Bonjour. Où tu es assis, oui. Ezani. Maman, non, mon pena crissé comme ça 2 jours. 3 jours, non, mon a été maman. Attends, mon salon, on penait les ezala bon ôté. Ezala bon ôté, maman. Eh, nga za posa ina mona na ngai yazo mona ne te so na sala nini mama na mo. En tout cas, belle biche, maman. Est-ce que vous avez pensa? Est-ce que vous avez que Christian n'est pas zawana? Il faut aluka. Nous avons écouté sala ngolu. Aso musali pas colonel. Mais ce que ceux qui musala pas colonel, tinga maman na nenga na kinde wapi? Maman, ban ata komi ko sala pas colonel. Donc nga za doa mona na ngai te. Dona lo basiko ya komi letina. Nazolinga na yeba likambo euti wapi ebimeli wapi tozala bisika mosusu bazolaka tete tozala na monganga mosusu te docteur mosusu te na fami kaka yo papa anniversaire ya mwana nayebi te soki yango nde bauti e soki yango nde bomi mwana e soki nini nazoyeba te tofete na mwana na fete na biro na ngai na fete na mwana na ngai balinga na nyonso baye nabe nabenge mbinga na ngai tobani tolie tomeni elongo mama papa nanga nazalaki na chambre natiki bango na baninga na bango loyeno nanga koti na chambre ake napemisa nzoto ekoli nayoka na chambre banaki nakotalatala biro na ngai vuvulelio na monoko. Comment? Azo comprendre, azo ba posa na très bien. Mais le biche ndé, elo razana, azo comprendre la réalité. C'est que elo ko ezo sala ke ngana et tout le monde na ayebi on très bien. Mais azo sala semblant comme si on dirait ayebité. Ezara beso ki maman, ezara beso ki ke non, mutwana ozo mona na to boyer. Mais on est ensemble, tous ensemble na yé. Ayebi pourquoi on a kuna moi quelque chose dans nos joie, ils ont permettre ngana yé tous à la très bien. 2 jours. Eh maman, asulu kambo poto honoré yote. Yo kanti soka sali mbongo te, yo banu fana kapala. Maman ngali ngate mingi maman, na ngai mingi na olingi e mingi. Donc makambo nyonso ndenge lekaki. Kasi nani kotali soke ntango tosali autopsie tomoni ke biro balesaki poison ezalaki poison. Nani akolesa biro poison? Oui, poison eyaka lenge bene bakoki kopakola yango na poignet osimbi yango bakotia yango na climatiseur to na ventilateur ntango po afini kaka botongo pepe bandi ekoti mpe na bakoki mpe na ndenge ya mabe bakoki mpe kofongola neti biro boye bapakoli na biro bapakoli na kiti ntango na korespire kaka nazwi mpe poison bakopakola yango na verre to na sani na mai to bolingo etambolaka na mbongo sans mbongo bele bishi okolinga ovanda na ngai linga obanda damusalaki soda wana azala nde soda omaka asala epa basoda ti aoseka ngai krisia ngai aboyina krisia ngai alingi yo mingi tala bele bishi makambo wana soki korone na yoki yo kasi po okomi korone na yo ti ma chérie mama nga nayebi déjà posa bele bishi oza mwasi na ngai tango des jours wana eza volonté na ngate ngandingaka boye krisia olekisa ngai bakosuka na bino na miso na ngai sopesa ba krisia ngai alingaka yo mingi ndalingaka mikolo so tozala mais ce qui m'étonne ezali poison moko ya rapide parce que ekatani ça n'a pas duré soki ezalaki poison ya papa nana kokosala nga boye nana koleselanga mwana nga poso oyo rapi papa yo yebi piero kwanaka na probleme na mutu te ana likambo na mutu te papa piero kaka nde na bandaki kotalela tata na ye ndenge piero komisiko nasala nini papa nga nakende wapi mama nakoyebisa oke ndenge piero akufi
yo koloba ke Pierrot aza likambo na moto te mais bato bakoki mpe koluke makambo bango moko moto akobomo ezaka moto azingazinga na yo mama kokasa te moto akotaka Gabon auti Gabon lobi aya abomi olelo non ezaka moto azingazinga na yango nakobenga avocat na bino napese ba résultat onga na azwi ezala travail d'équipe tolandela likambo wana nyonso toyeba bato nyonso bayaki na fete ki nani Nana gogo boma Pierrot. Nana gogo boma Pierrot. Nana gogo boma Pierrot. Nana gogo liye nani. Babita na kati ya sec wana omona beauté na nini tableau na ba maquillage eza kuna pesa ngai ozobanga nini fonga na zulanga ya oza moi to za mobile mama etaleli Grâce à moi, c'était Christine. Je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Grâce à moi, c'était. Grâce à maman là. C'est un modèle. Là, maman là, ok. Grâce à moi, c'est mon père. Je peux respecter, yo, s'il te plaît. Pardon. Jamais ça va. Lucien! Ça c'est quoi? eza pasi likambo ekomeli yo boye kolata susi lokola elamba te esengeli obatela mpe bomoi na yo otala baoyo otikali na bango nzambe aza na posa na yo ntango molai nzambe nde apesaka nzambe nde azwaka komitungisa ya makasi makasi te siko likambo yango liwa yango liwa oyo mpenza eza ya poison mwana abeli te eloko te mama lima mwana mobesu mwana kitoko boye nzambe na ngai mwana mayele nani asali likamboasalinga bobomi ngai anasalinga mabe so mpenza mwana keka mobesu boye via
likambo kolalisa te bato batiela moto poison eza moto ya mosika te eski ozalaka zingazinga pembeni na ye kaka ya baninga na ye entourage na ye ndoki osala likambo oyo eza moto ya mosika te oyo ayebi vi ya Piero te eza kaka moto ayebi mozindo ya Piero nyonso basengaka Piero bandai kopesa bango likambo te via tala ngai via esengeli ofongola miso na likambo oyo kotika boye te via yebake bokoko ezali yebe bato ya mayele bazali oyo bakoki kotalisa biso liwa ya Piero euti wapi moto asali likambo esengeli ayebana via kolalisa miso te ndeko na ngai tokoma famille via na ngai nakoki kotika yo boye te mama tosengeli toluka bato ya mayele bazali via fongola miso via fongola miso esengeli toyeba likambo euti wapi bato ya mayele bazali bakoyebisa biso nyonso mpona liwa ya Piero kotika boye te via raisonner malamu na makambo na oyebisa Garde! Président mon colonel! Yo, nga nazobenga yo. Outi wapi? Muzalaki na sima muzalaki kosala 3-3. Muzalaki na sima moza kosala 3-3. Zila mona musa usiku na. Yo tanga raison te. Kana uzila mona musa usiku na. Vos ordres mon colonel. Garde. Enfin, Koki, bagage mon sauté. À vos ordres mon colonel. Colonel, on me dit on me dit si mais où est-ce qu'il dit attends. Puis comment tu dis dans le minimum. Elle va pas attendre non. Mais attends-moi bien. Whisky tu vois. Et puis il commence sur nous na bisayo. Au moins colonel. Il y a mis beko. Au moins biso na armée tango pete za ko bakisama moto pela kokola o ko mapela kola tata. Kola tata. Tanda kisaya tata na biso etumba. Au moins c'est même un bon père de famille. Même la police ko na taiba va parler biso leko bango tout. Au moins na ben ce qui pete mati moto ko matata. Mais il obite que likambo. Bien sûr, likambo c'est comme lui. Bon na ko ko ndimate que civil asima moi sur un soldat. Mais okondi mate na kondi mate yo ka ngalo kwa na bona te nandi mamona oyo ngai na vio a 0 papa yo kangai azo mama na ya simbela nzoto c'est ça yo kangai malamu so ki boni ko na ndengwana mona na ezemba mususu to liwe elati eto nini mais yo kozala victime te ya liwa mutane mwana colonel soki nazaki na master sur place ndena kutaki en flagrance o manchene yana bete misatu na nzoto to bien yo na baki bisangani na baki obisangani tanga la punza munyamana wana ya oteki bona na kinzaboti ubana ngani mon cher on est tika kama ndengwana okokai kotika et puis il fallait otika tant ngala pekisa ki mutona simba mama na nzoto te papa pako masuwa boete colonel na biso na armée soldat boya kamwa cité ata bakabwani même ata bazai 10 environ na ye ezaka ke bakabwani na ba komona na te tanga sokele ki mwasi nanga tomboka ki mais obisenga ke colonel ko tomboka te tika na saki nini na tika ki to kenga na kota ko to tanga na kota koli makamu po otemela ngamo tika ko tomboka kuna ba dobenga nga poison tanda capitaine mo nga capitaine poison mais lelo nga na bonga motema na koma na nga kimia mon colonel tika mwana wana mon cher nga na ko bongola motema te na lobi na ko bonga azaki ebembe na lobi azaki ebembe yo tika ke na ndenge to mama ko malembe tina kino tango to kanga mwana ngo est-ce que vous avez après ko kangi penda na flagrance de mon cher mama to lo polele mama to ganga fufu na leche bibenda to mema na simandako oh non eza ndenge poete mo connaît mon cher et puis masoko na mandoki na yo eza ipo na munguna ya libanda ke mutako donc nguna liboso za simbi mama na nzoto mais ndako te mo na lobi mo nguna liboso za simbi mama na nzoto na kotalika mama na mon colonel
Via, ramener qui au salaire d'amour. Maman Lima. Moni via ninga zawa na zamu wana nzama. Makamunyo so bosuno la kai psenga. Mais toti kata nzambi. Kata. Bati kata nzambi. Nzambi ona zalaki wapi? Tant batele Pierrot poison na so na biloko so na masanga. Esengela nzambe na wana sala akwesa soki biloko soki vera masanga na se po Pierrot akufa te. Azalaki wapi alalaki? To amona kite. Nega Pierrot zo mena iloko po eboma Maman, ni na mona kuka kozala nona bonzambe te ya solo. Maman, tika bonzambe. Bonzambe biloko osambela kozana iloko nini? Yo zo sambela. Wana osambela kite Pierrot akufa te. Nzambe na zalaki wapi? Pierrot akoki kokunda via mais lelo via okunda Pierrot e bakata ya mwana mobali akeya atiki ndeko ne papi yo ke koloba na nzambe nini wana? Maman pardon. Via, ngana ile na mama musite na yiki ka ofandisa yo. Ngo zima tanga. Nakabula bino. Kata. Via. Na hapo sana na sunga yo. Na makambo nyoso eleki yao. Bo sana makambo nyoso eleki. Potisa kimya na motema na yo. Liwa ya Pierrot kotika yango te. Pierrot e bakata ya tata oyo akei. Pierrot ne fallait akunda yo akunda nga. Lelo Pierrot azate na akunda biso. Yo ndimeka e bakata ya tata wa pola na mabelo ya ba liwa uti wapi ya maladi te me poison. E simba te fongola misu. Lima na ngai. Lima. Nazo ibeloko na sala te. Nazo ibeloko na loba te. Via, pesa wana maboko. Zambi. Omoni mama, ndenge omoni ngati nalongola po ete nanga colonel na makambo na teta makambo oyo eza po colonel Rock azali masuwa na ngai tobandi na lelo te mama oyo ekoma koleka famille bapeti nango oyo bana état major commandant Blaise Kabulu Ilunga na bapeti nanga inspecteur Dadou nakema kosona bango makambo moke kosonde bango ndenge sese kotambola mais na niveau ya ngai nena tuna motuna boye est-ce que mwana wana ebandaki penta ndenge nini likambo yango penta po au moins niveau ekomi biso ta basoda mabe ya biso emonanaka mbala moko loki mpa bacivil yango ndenge etalisaka penda bien po ngai nayebi ndenge na kolamba yango tosona moninga na ngai Rock moko ne pako makambo bosoloni na moninga na Rock nafandaki kaka na salon nafandi na salon namoni mwana na Christian aye akoti nde asimbinga na nzoto yasimba na nzoto amoni mpa na biso bamongo balobaka ke motunaka motuna boye motembo na nzala oyo na bakango na mwasi ya moto na nzala oyo nini doye Christian ndimaki na motembo epuis na mwasi ya nani mwasi ya colonel papa nazaki na kota kutu télévision na salon nazaki esika mabe na salon na kota ya télévision deska ekosimbela colonel nanga nayeba likambo ngo esamaki place esika nini papa ndenge bisoka nazaki na salon na kota ya télévision na salon mais ngai nakokaki ezalaki na chambre ntango tosoi na colonel ya solo papa ezalaki na chambre Via, c'est quoi pour la maman va faire na biso ngana zozonga tirki ma joli kamba bengi nga lobi container déjà basi basali yango il faut na koma yo moko ebindenge to salaka siko lobi nini Lima na minute oyo moto ezopelanga moto motema ezopela moto nazoyeba te nasala nini nautaki kotinda biloko ndambu kaka ndenge navandi lokola bato bazalaki na bambongo na ngai me ngai kolalisa mbongo pamba te na maboko ya bato bango moko babengi ngai fia toza na mbongo na yo tozovoyage tosala nini nde nautaki nani Fiston Mavinga Bwazizi moninga ya Pierrot babandaki kosala naye bafere atikalaki na mbongo ya Pierrot ntango abengi ngai mama nasala nini na mbongo wana nazokende Dubai naye koyebisa ye asomba kaka biloko ntango akoya atieli nga na contener Lima ntango okende kozwa biloko na yo aprofite kodedwanele ngai yo mpe na kote na yo
salaka ndenge tosalaka nasala likambo mosusu koloba te navandi na mabele nazoluka nayeba liwai ya Pierrot jamais mwana nango kokolimwa boye fo naluka namona claire alio ya Pierrot vi anakokenda mama lima na place ya zoloba wana nasungu nakenda compte na yo okende wapi na mboko toloba yo za mbongo za eloko ofandaka ndenge ofanda na via balambaka fufu bapesaka yo lia via ma copine courage courage nakena kobenga tobengani kimia na selo makoso natindenge na chauffeur mpona monoko eza te lima na ngai il faut liaka yaya liaka vie eza na mebele liboso tobengani Pierrot via kama na maluma mabe ya ukantania ana mobola pe teti olela ba mwana ngeto olela ela ba mama mususu ate na mwana sikana ndenge biso batuna ka motuna na bokoko na biso na bakango na mwasi ya moto na nzalo lingini donc Christian ngaki na ye bakanga na mwasi ya moto mwasi ya colonel mama oui biso ba soda na zoka mwasi na ngai koleka kutu kiti baki koleka arme koleka ceinturon koleka ta wep balonga so ba wepe poto ba même wepe ko ngona kata na arme bibo bana lo pepe te ko kate mais mwasi na bilanga na oa bo siko so yaki yona sika colonel rock ngaba sa Christian papa ngai pona ngiloko wana mwana kosimba na nzoto nga mwasi ya mokonzi mwasi ya colonel pona nga vraiment Christian wana balekize soki ata bakobome baboma ye pona na tina ta kutu ya komona te na misu na nga te pona mbone lokolo eloko moko boye aza poisson liboso na aza poisson kisi kosimba na nzoto te machantal moi biso na armée boye déjà so bomi moto ya soute ke ora kabuma kieto boye te yo so bomi moto ponga avant bakambo comme niveau mosusu na benga non ye ya ne kuna na lubango ya ne décembre matimba ya za mbongo mo mingi na bita omoni bongo ça déjà cercle pour na dépôt na moi na bino mais na ko tuno na ko loko moko boye mama Chantal yo ba mbela bino nzembo na wera abiki limbisa ngai ma Chantal yo po ali ma Chantal est-ce que ko limbisa mwana anate soki ba bilo limbisa oui ko limbisa papa na olimbisa olimbisa te na olimbisa tamuki bon d'accord ngana moni na kuluka mwata tokutana na ye colonel mais na benga basala nzambe po na benga passer Achille moko ana banda to so ngana na ye po eloko Christian sali mama yo tamwa se so de kwa yo boy baba moi ça ya moninga leki liboki ngolo nelengi do so ye na Christian moni moi c'est ni ndependa moi ça